la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de scientifique, la collecte na chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino, to pesi bino mbote na kombo na Yesu, ngande kuna bino, yaya na bino, mama na bino, lek na bino, koko na bino, pambate na zape na mwana, pesi nga deja koko. Na pesi ba moures na ngane sotu mbote, ba moure na nga mbote, tikete nzamba lola asala bino, bolamu na mokola lelo. Merci beaucoup pour la bandeko bokota la vidéo oyo ko s'abonner et ko sala bien bandeko na ngai. Balebi na kata mabi ya Star TV tozana nyonso suki ezali o maquillage ezali o senero ya kosekisa ezali masolo ba réalité à vie ezali. Yango numéro de téléphone ezana bandeko na ngai soki bi kozana lisolo moko ko sunga biso na compétence ba kwa ngola obengi na numéro wana. Tant dans le comité sur le Congolais, nous avons Congolais et Bangolais, ils sont tous aux hommes qui connaissent dans le belo ko place wana. Il y a des bandes qui ont cosité place sozali, mboka sozali, commandé perruque na yo, o bozo mona kaka ezaba perruque to lati, mboka sozali bande ko nga to ko poster le na bo pété union surtout. Balobi merci beaucoup na bande ko oyo bozo atana bino ya kotala biso liboso ba iPhone na bino, liboso ba il y a télévision na bino kitoko. Merci beaucoup na bata na bino na binde kuna ngai partager vidéo pour matema solo oyo ezoko sunga ngana yo pa matena na lobaka na kata mabi ya Star TV to betaka masolo oyo ezo sunga biso ba parents na bana na sina le belo ko place wana sans oublier bande kuna ngana kozanga ta ko pesa bande ko ba soutenaka mabi ya Star TV de près de loin na bani ko pesa mbote na ngana Christopher Songo ba bi mobala zanga ke loko te na poche ne vedi soka promettre lo mbala mo yele kana compte na sina le belo ko na pesi mbote na ngaba lobby na JCM ya de boss babi motema ya Auréline me na kata London ya yonde ya wana na pesi mbote na ngaba lobby na fola mazambi raya kitendi tika ete nzamba lasa no bolamu na pesi mbote na ngaba lobby na Yasmine petit frère de Jésus bande ko la ngai to bana émission na biso bomoni nga nazali ngai moko te nazali na Pretty Ladies aza awa na ebite soko ko se présenter moko mama mbote bandeko na l'air surtout écoute ami bino ngai nazali Queen Yoyo CEO ya Yoyo Hair Boutique bana susu bon rapide tout ya nazali comme ngai Queen Yoyo nazali CEO ya Yoyo Hair Boutique CEO yongelo bana expliquer na batu bien CEO ezali directeur ya Yoyo Hair Boutique. Ok, ngo ba kemoza boss na kata compagnie na yo. Yeah, nazali yes, boss Kolo. Ok. Merci beaucoup bande kuna ngai balobi lelo toza ngai moko te na kata plateau toza na Queen Yoyo ndenge utolo bakaka. Lelo bande kuna ngai toyo kokutana nande kuna biso Queen Yoyo na kata mabi ya Star TV azana eloko ya koloba be azana eloko ya ko partager na kata compétence kwa Angola. To poser ba question à cause c'est la biso pe ba question oyo ko sala ngana yo bien bande ko nga bozo mona Queen Yoyo oyo na ebeli na size 24 si je me trompe pas babi toujours ambiance na kata mabi ya Star TV babi ko se kazala ndé traitement babi Queen Yoyo la na size 24 si ko nazo comprendre te ndenge amikomeli nazo mona kana ba Instagram nazo mona ye kaka na ba Facebook na mekina kolandela ye na me intéressé mingi vraiment ya koyeba muto zaki na 16 24 ce que nazo mona akomi 16 lokola ngai nazo comprendre te yango moni to tuna ndeko na biso akoki ko répondre na biso mbote mama la biso yoyo mbote nako lingana corriger moi muke corriger yaya natikali jamais kozala size 24 hein. Donc abimi singa sko songi est ça un sens loba continue natikali jamais kozala size 24 hein mais nazalaki size 20 nakomaki nazalaki 18 20 na obunda na 18 20 pona tango molai nakoloba the size o nga nazala munene
ya suka ezali size 20 na bilamba nyonso tout te mais lere moko so okoti na magasin ezodépendre mpe magasin nini okoti moi lere moko ozopona otali mpe size mpe boye elobi mpe 20 ekomaki kochoke nga me tema na milingaka na mesanaki nango me nazalaki na esengo nango vraimen te. Ok, merci beaucoup Yaya. Merci beaucoup ndenge obimisanga songi na kata mabi ya Star TV. Na ete so dadi ilende olobani babimisanga songi. Donc tozali na 16 20 kana bakisi 24. Mais nous surtout ka pona osalaka ambiance na émission na biso ya bakwa Angola. Mbote ndeko na biso to tuna yo osali nini po okoma na taille oyo parce que outo loba ozaki na size 20. Bon non? Est-ce que tu as évité osali nini po okoma boy parce que oza vraiment ya kokita makasi nga na bangi kutu. Mais la question est que si on a tout le monde mais non le balanga car pas matin tout le monde est loco au sali nini vraiment pour comme aboy na koloba kokonda eza facilité kokonda eza facilité mutunia surtout alinga azala na taille oyo ke ezo sepelisa surtout que soki bilamba tobanda biso basi tobanda na liboso na bilamba oza na poso olata mwa chemise nde bomoni ke chemise evandi ngai olinga mwa kingo emonana so olati mwa chaînette olinga soki olati mwa perike elongi na yo ezala vraimen ya kobendanaki ezala ya kodinda mais ngai nakoloba naza na bana 4 monene nabotama monene te na ye monene na kobota chaque fois nabotaka nabakisaka kilo chaque fois soki nazobota nabakisaka kilo namekaka na ngai mpe nakoba te ke nameka te nameka mpe kokota barégime ya bafaçon ya wana tokokendela yango nsima ya ya parce que vitesse ozokendela yango oza ma intéressant makasi arépondre biso ntina nini akiti boye question mibale nini esalaki yo vraiment ide nini etindaki yo ozwa po te osala ta ide ne ewutaki yo wapi liboso eza ke mosala nasalaka nde boyoki ke naza CEO ya yoyo hair boutique naza hairdresser mosala na ngai eza facile te natelemaka trop mokongo na ngai ekomaki kosala nga vraiment passe mokongo ekomaki kosala nga passe ntina point ekomaki ke jipi na ngai bisinga eza entre na kondi ou bien na eza entre na kondi ou bien nasali basali nga opération ya mokongo ou bien bapesi nga epidural mpona bato ya Londres boyebi epidural bapesa yango soki mwasi ozokende na kobota mais bango baofraki ngango babi ekoki kobongisa mpe mokongo na nga yango nomoni ke nazwaki vraimen décision ke te mbala oyo nakomeka kokonda soki mpe nameki kokonda soki nakoki kokonda te nakokende nango na façon mosusu bandeko na nga ndeko na biso mazoloba ma bien makasi mingi tokotune bakestion nsima nango tokokota vraimen tokobana osolola secret asalaki nini wana tokoya nango nsima ezaka bakestion nazotuna mpo te emema biso ma na deep na kati ya lisolo sikoyo natuna yo ntango ozalaki monene obandaki kofeel like oza comfortable te bien ndenge nini bakozala neti à l'aise te ntango ozalaki naye te sina koyeba ndenge nini ntango ozalaki monene bakosanti à l'aise te yo moko nakoloba nde nini na baoyo bayebi nga baoyo deja bavisita salon nanga baoyebaki yoyo naza ape lively na sens ke nalingi namilingaka vraiment elobi te lokola nazalaki size 20 esisaki nga confidence nanga esisaki confidence nanga te nazalaki vraiment déranger presque mingi mpona mokongo mais mpona komilinga obende na bandaki kozalela non edéranganga te. Ok, merci beaucoup de nasolo batelema bien to poser ba question pa mate to kota na eloko na biso oyo tozolinga mpona ye nena tuna sunde ko yoyo munene est-ce que munene pe ekoki pe kofecte pe vie ya sentimentale ya couple dans ce koza munene ekoki pe ko déranger pe ce que boza na couple bende ni selon yo na idée na yo na ndenge yo wutel na ndenge pozo kendele ezodépendre mpona eza mpe na bato mosusu mpe oyo ke bazala mpe monene plus ke moi mais baza souple eza na monene mosusu eyaka na kilo makasi ke ata kotambola na yo ekomeli yo problème mais na vie sentimentale na vie mpe ambeki mpe ekoma mpe problème ekoki mpe ezodépendre ndenge drive na yo ezali
drive ngolo bani ya fungwa ma ato be loko to comprendre te drive na sens que non que ne dira wana te expliquer be to so l'émission ato ya to be loko net na comprendre pe drive na comprendre te ce que na biso to yeba muto so tala biso yeba babi mutu no so babi chouchou la belle babi papa na maman na ya prince ayeba ngolo banini drive na ko expliquer na Bon comprendre baza bana o ba kol na poto donc ba momuso anglais zolo ba ai falu bona lingala biso to ye pas baté miso za ba ko angola na ko expliquer on de nini na lingala français mo boulot na ko expliquer on de ni drive eza lokola sentiment OK yeah drive eza lokola sentiment OK bon comprendre ba bi drive eza lokola sentiment na biso sentiment ya suki ndenge ya salinga boye Pamba tel lelo na yeka pa yone mutasalinga mo suki mo bakeri mo vite fait na lekene émission. Ko sentiment suki ou bien sentiment ya fungwa makona ngama muto mafungwa bana kata émission. Lena zo ba sentiment ya mwasi na mobali. OK. Yeah. Donc relation intime ya mwasi na mobali. Voilà, on répond à ce qu'on bien. Nangna tuna susu, secret na yo ezali nini po okoma boye. Secret na ngezali ngamo na mekaki na kokite na se décidaki ouais na sala opération il y a gastric sleeve gastric sleeve ezali opération oyo ba kati 75% ya estomac na yo eza lokwa ndetike non après son explication bien vraiment pour vous comprendre expliquez vraiment bien bato mingi bazo se tromper nango eza que omoni leo za mwa moke tokolaka na ba habits ezani caractère ba comportement voilà na ba comportement moko oyo ke ebebisaka stoma na biso wow. Leo za mwa moke ozo lia ozo se contrôler te ndeti na kopesa exemple ya bébé abotami sika l'air aza moke esengaka ke omelisa ye biberon na ba l'air na ye soki pe lekisi ozomesa mwana chaque une heure d'état mpona mwana azosenga mwana azolela ozobebisa pe estoma ya mwana sikoyo babiso ba oyo deja baestoma deja ebeba voilà ke ata oza na nzala te ozolia kaka mpo nini estoma ezosenga okotisa eloko na kati estoma na obenga ampe mo moke libuluma nzengele voilà estoma oyo ezosenga kaka ekotisa eloko ata oza na nzala te so ngai na se decidaki ke nazonga mwa moke na age estoma na ngai ezonga mwa moke na age ya 3 ans 2 ans na kokasiko kocontrole yango bakati nga 75% ya estoma na ngai donc oza navana moto bakati estoma wow bakati nga 75% ya estoma na ngai sikoyo estoma na nga ekomi moke kolia na nga mpe ekomi moke eza sikoyo nga sikoyo moto fona manager yango ndenge nini ya kogere yango nakoki mpe kobebisa yango nde nalobi ke nazongi na estoma ya mwana moke so eza dépendre kaka na ngai ndeni nakotraine estoma na nga donc ndenge bakati bo soki mpe ozolandela te comme si okozonga lisusu fat soki après 18 mois estoma na nga sikoyo esadapte na régime na nga soki mpe nakomi sikoyo koforce komela masanga komela babiere kolia biloko ya basukali kolia mapa kolia baloso ozodeborde na biloko ya sukali biloko oyo eza libanda ya régime na yo bien sûr okoki kozonga wow sikoyo tomona bato mosusu parce que nga nayokaki epa moto na obomba te toloba mwa eloko nayoki epa moto queen yo asali régime ya naturel azocontrole kaka kolia ma ye moko awuti misamoloko ne alobi ke bakati ye stoma sikoyo ntongo oyokaki ke docteur bazokota estoma quelque part obangaki te ozalaki kobanga te ke estoma bakokatanga kokoluka mwa ekokoza te mwa eloko moko te na santé na nga risque wana omonaki yango te kobanga vraiment kokata estoma na nga nabangaki te because nabangaki nde mingi kozala na estoma monene wow ok sikoyo ne bakati oyo na mboka ya Turquie mpe matonga bato ebe baokatisa ngamba baokende Turquie ye siko okatisa yango wapi ngai nasali opération na ngai na Londres nasali yango na Harley Street hôpital kombo nango Tonic na opération ezwaki place na Luton mpona baza na bahôpital te na Londres so bayaki bazwi ngai
après tokei Luton. Wow, ok. Sikoyo bato bazotala biso o baza na télévision pa mati tomonaka ndenge oto expliquer biso ke musala oyo osalaka yango epousse ko modimine pa mati okomaki na bakilo ebele mukongo kilo sikoyo ndeko azotala biso na poka lelo asalaka nde musala ya neti asuki te azanika na ndako aza munene etake yo mama oyo wuti na kawa na kezoka mukongo kilo su okanga chemise mezo si mama vraiment te oyebisi ba mama na nini na poka lelo. Toli nanga ezali ke komeka kokota na régime komeka kutu te kokota régime ezali bien nzoto kilo eza vraiment bien te surtout mpona biso ba jeune fille tolingi mpe ba mibali oyo ke oyo bayebi mobali nanga aza cute olobi eloko yaya aza cute ona koloba ke aza mignon yango wana yaya sikoyo ezosenga mpe ke ozala nasali yango mpona motu te nasali yango mpona nga po mobali nanga tikala jamais kodéclare donc bana seplaki na 16 mais yo moko nde olingi dokoma sikoyo nalingaki ke match mpe ezala nazala mpe healthy nalingi na garder santé na ngai on the go na baane koya kala te omona mpe tokokisi mpe ba 40 epuis ba 50 mpe koya na mposa nazala toujours lokwa star kasi mpe na okata stomac babi star pa okata stomac oyo alingi star akata stomac ndeko nanga tiaka akoma te na ete soki nakokomeli nakolimwa bino mwa moto alimwe ko akonda me asali suta akata stomac. Merci beaucoup Queen Yoyo ozoloba tellement kitoko makasi mingi. Queen Yoyo eloko nini siko oyo epusaka ke mutu oyo aza munene mais aza complexe na nzoto na ye mais aningi kosala régime te aningi mpe kokata stomac aningi mpe kodimine stomac te mais aza complexe na ndenge osaka ata munene ayokaka soni kobima ayokaka soni kokota ata mwa snap oyo ayokaka soni kosolola na bato mpo mate aza munene mais alingi kolia butu alingi komema koka butu mais yo oza wana ozalaki na susi wana tolini na kopesa mama azotala biso nga deja nalobaka yango ntango nyonso ke complexe eza malade. Oh olobi eloko bandela lisusu nasepe na eloko olobi complexe eza malade kokota régime eza volonté eza nakopesa explication nde nini régime eza lokola ndeti olingi kobala okoti libala mais ozotrompe libala wana ekosimba te ndenge moko na régime lero oza na posa régime na yo ekende bien il faut osala nini kocheat te lia na balere ezosenga olia landela santé na yo kokata estomac nalobi te ke motu nyonso akata estomac kwa mingi mpe babangaka na bango koleka na procédure ya opération mingi mpe baza na bango na bamakoki wana te eloko na osenga eza ke soit temps na yo ona eloko olingi osala yeba mpe quantité ya estomac na yo yanga vraiment ekomaki lokola libulu soki nalamuki na katikati ya butu nakoleka na toilette le nazozonga na chambre naleki na cuisine naolia so batuni ngai panga nazalaki à l'aise na monene nanga ozali mabe vraiment te nazalaki à l'aise na monene nanga mais nayebaki ke nazoya monene nayebaki mpe ke naza na posa na kita nakomeka nameka namoni ke nakoki nanga te namoni ke kokata estomac ekosunganga yango nakendaki na procédure wana sikoyo yo moto oza monene oza na complexe olingi mpe kokonda te olingi mpe kokata estomac te olingi mpe kosesina mpe yo mobimba te eza mabe complexe eza malade. Wow, babi complexe eza malade ndeko na ngai yo oza wana yebi ke oza munene soki omoni ke o comprendre biso mingi bien te numéro de téléphone ezana obengi biso na kama bia Star TV na okonato na Queen Yoyo ako expliquer bien ndenge nini okoki kosala yo ce que tozoloba pona ba jeune fille oyo mona zalake azana e munene
mais monene na ye azo kipe na ye tazolia mi ba chocolat so biso ba mama to neti ba tenini coca to lela mini ba coca sikoyo koloba ni funga ma vraiment expliquer ba to vraiment que tino seleli taille au avantage na mo ezali désavantage na mo pe ezali bo soki ko koyima ko expliquer biso so mata na expliquer ba ndeko bazola na biso pona ngai nakoloba ke nabukaki surgery na ngai nabukaki en avril 2020 dès toyebi ke pandemic ya mboka eza vraiment na mokili eza na guerre na bukaki en avril na 4 avril wana déjà tozalaki na kati ya confinement na bandaki déjà ba régime na nga wana na futaki déposit ya 500 donc avant bakata yo il faut que na régime na normalement il faut que ta régime nga sikoyo na mekaki ko banda na no régime yanga moko na futaki surgery na nga na futaki bango lokwa ndeti 500 na 500 na futaki bango na tikalaki na deposit na tikalaki na montant ya kofuta ezaki mwa moke ebele na lobi ok na meka nano kokitanga moko ta mususu 500 ngo na zo sacrifier lokwa 500 na ngai na meka na kokitanga moko ta mususu pe na kokita makasi na bandi ko kondisa stoma na ngai moko na meki na ko kondisa stoma na nga moko na bandi déjà mwa moke kokita mais na avril ti octobre na perdaki kaka 2 kilos kaka na ba mois wana nyos tu banda avril ti octobre na perdaki kaka 2 kilos na bi oyo na ozongisa na nga kaka ba kilo nakende na nga kaka pona opération oyo soko ndenge na se décidaki nakendaki pona opération depuis na sala opération na octobre le 11 octobre siko toza na janvier déjà na perdre lokola ndeti 22 kilos. Wow, 22 kilos. Yeah. Wow. 22 kilos bandeko nanga eza ebele ya ko perdre 22 kilos. Sikoyo bandeko za ke omona ye avandi na ye kaka. Tandongo lobiana fati eza lokola muto lingili oleba nini muto lingi libala te abali mais alingi ko tromper ki azana ndaka libala azo tromper libala wana eko work te eko work te bo comprendre voilà eko travailler te libala wana eko simba te siko eza ndenge moko na mutu ozo kota régime okoti régime faut que to sami pe kwa régime okoyi ko tricher te parce que tricher okokonda te sikoyo nga nazokama queen yoyo nana tuno question namonaka ba jeune fille lokola bino parce que oza mama mais oza jeune fille papa bapanga batakokisinga même pas 40 ans oza jeune fille tomona ba jeune fille mikoba bake mwasi nde nsima mwasi nde tolo sikoyo olobi ke chemise nde bonango okanga te nga namonaka bato ebele soki alati chemise atiki mwa che mikate soki ebimi mati boye ye sikoyo obanda sikoyo kolinga mikate wana te mpo na nini mais peut-être ba jeune fille balinga mi fashion wana olati chemise ya mikate mati esala mwa eloko mais yo sikoyo olinga kokitisa mikate wana eza kokitisa te eza kokota na kati ya chemise mwende nalati chemise boye eza chemise oyo eza 16 nde navalati yango boye nyonso tu evandi na kati ya chemise teke olati chemise bouton moko ezokangama te eza déformé balobi en tout cas queen yo azoloba bien makasi babi Pauline Nzanza babi mama oyo alambaka biloko na kati ya Londres so azolambela yo ndere moto asimbi kisi te balobi bandeko na ngai napesi Karine Bercy ya sekele babi yokande awa nde balobi ndenge ya kosala régime na biso poto konda pamba te biso awa tomonaka na Kinshasa par rapport na poto basa poto mingi balingi mingi kokonda basa Kinshasa mingi balingi mingi munene mais biso tozomona ke munene normalement bandeko na nga ememaka mingi ba maladie na banzoto na biso pamba te soki toleka minene mingi ekomaka pe problème ya kopema nati so ekomela okwini mona moyo kopema ezate ozoko kopema ba bien te en plus soko za na relation intime na mobile na obo fefa na mobile na yo biso basima tokoka vraiment te en plus ba position na biso ekomaka mingi ya ko contrôler pamba te munene eleki mingi donc yango esenga biso ki photo la de la taille na biso bien nete yo okoloba place wana nini omoni ke bozana mobile na yo relation intime ba position ekomi ya ko contrôler pona munene pona oza munene okoma kilo oza souple te na mbeto
Jusque maintenant, comme l'on dit. Ah, ok. Donc, pour nous, normalement, nous avons qui y a ma bête. Pas ma tasse un peu lancé, quoi, à moulaï, à mon nez à ma bête. Mais, à l'inga qui est mon quoi qui est na size 16. Mais à l'inga qui est sous 14, maintenant on va pexer 14, mais à l'époque qui est na 16, mais tu retiens le mélange mouli ma 16 wana, il y a 14 ans tu bois une la cara pour mater mon bal naza boga, so mon bal naza boga, bah de kunanga aza boga. Qu'on a évité au linga qui okita zo banga bambanda oh bien deni. Pour mater mon bal na linga qu'on a nzoto, est-ce que okita? Balobaka soki osali CD. Pas ba musicien. Osali CD banan bandimaka. Ba fani non? Banakin. Banakin. Suka ngelo bani wana? Ngalo kwa déjà banakin bandimanga. Mama Santa. Mama Santa. Ah ok. Na bangaka mutute. Ok. Moi c'est zanga mbanda. Ok, babi moi ça zanga mbanda babi abupia mobali na ye babi moi si kaka moko azanga na ye mbanda. Engo ba ke couple moko ya bupia na sina lobi eloko place wana. Ndeko yoyo oko encourager mama nini na poko alelo. O Monique azobang ba misu normal bazobanga te Monique azape na mosolote. Possibilité zate pas bato oza boss. Traitement après ma papa que nous sommes opération foot dans 500 livres. Na ma confinement on a dû comprendre des jeunes filles ba pia kame traitement ka ya pamba na 500 livres. Opération ko tout montant ko bande ko nanga ko lobate. Nga kuna kamna ko so melonga ta terrain na kimbanteke kuna. Mais ya nga katisa. Siko bato bazo kokate ya ko foot mbongo. Oyebisi bango nini système ba ko samso ile ka ko lia ko landela. Oyebi moi stratégie moko te ko aider pe maman moko ça la moi régime naturel. Pour nanga ndeti nga pe na naza bona za kata régime kokati stomac et le but que kokati stomac au vandi bando de ba fufu au konda muntu o azana posa ya kokati sa stomac na ye finance ezo déranger moi muke to benga yo tonic normalement bango bazwaka na bango deposit nga na pesa deposit à 500 bill na nga nyosto et utaki nga 10 000 na futaki yango wow Malembe. 10 000 combien? Dollars? Livres. Et 10 000 livres. Et koutaki nga 10 000. Na futaki 500. Après na komo bomba. Nga moko kwa nazaki na cirque. Ceux qui pe na gagner ki na kondi nde na lingela ki na kondela. Na lingela na tika na ngai 500 wana. Na continuer na régime. Mende na monela ki banda avril ti octobre na perdre ka 2 kilos na mona ki on ba mukina mona ki loka oyo na ozonga na ngaka na ozonga sana nga 2 kilos na so na komi na nga na lim na bosani makamba régime siko yo on azaki nzela wana pona ba oyo balingi na bango ko katsa estomate isa faut ko traîner estomac na yo estomac na yo faut traîner ngo mais ça pasi iso dépendre na âge funga ma expliquer ba bien iso dépendre na âge iso dépendre pe na munene na yo mingi na communauté na biso bolimbisanga ba kata ba estomac ba sala banzoto baza na vérité wow ya kolobaki nga na sala kiboye pona nini nga déjà na obenga ngo déjà un eza complexe voilà pona mutu oyo ozana posa na bitike mutu nyosto a chango na internet nini nga nazo partager na bino eza choix mais soki mutu ayebi yo approcher yo atuni yo la okiti ndenge nini nakoki kosolola na ye privé eza nango secrété voilà mais l'air ekomi ke yo ozokita ozokonda okomi koyebisa baninga ke yo ozomela na yo ti nga nazomela na nga maki nakomi kokosa nakomi koteka na bati yango nga nazodimne baninga bazodimne te voilà wana mo lobi eza solo eza vraiment kitoko mingi te eza nango compétition te eza mpona santé na biso l'air yo ozokenda yango na nzela ya l'air yo ozokenda yango na nzela ya nakoloba nde nini lo ozokenda yango na nzela ya complexe compétition okokatana donc bake bato oyo bozotala biso omonake odimine moninga yo tu na yo ndeko mwasi okondi mpo na nini bazokosa bato nazomela ti
nazo sala njinja njo ki bande nanga okata ki estomac mama zota la biso za complexé pamba te tant muninga posani pembeni na yo linga pe ofungwama oloba mo eloko ne ndeko na biso queen yoyo azali koloba vraiment vérité azali katine en plus azosunga comité so bakwa Angola ke a dépensé ki mbongo apesa déposit na ya 500 livres les restes on a futa ndamu total esenga koko la 10 000 livres mais comme si pe ndaka sala ko la business parce que azana lingi mbongo mingi lokola nga mais abonné ko sala business makama lokuta comme ça ko soma bati comme ça ko créer loko moko boye a type publicité pe na kata salon ke soko sala loko konda lokola nga mais abona ye azala complexé ke ateke la batu bati ateke la batu ba kiss moko boye bola ke mutazo mela mutu wana azokonda te mais batu na bazwa minene ye kaka azokonda ezo sala mingi mala mingi te bande botika lokuta mingi na comité so bakwa Angola ezo sunga vraiment mingi vraiment te na sina loba eloko place wana queen na biso yoyo na si to komba na koshite na ebite soko koloba nini na bandeko bazotala yo ba encouragement na yo donc encourager jeune fille mo bazotala biso wa pa matito mona basi minga mabala ba age na bino azane munene mais ko ka testament to boyi to ko kata na hote ndeko yo atuni ba tonsto za mbongo so za na mbongo te mo sala ngo eza net ngana na mbongo wana sala ngo eza te mais ngana kata mais na kana ke za ka 500 livres pamba mais za 10 000 mwana kata eza te pa matemo solo eza te. Donc, yo suko mona ke ba jeune fille ba génération na bino azana ndoka libala mais munene azoke na mwazo kipita des autres ba ebite ke munene peso ke na des autres bande konanga elinga pe to bungisa pe makambo ebele na ndoka libala mingi to linga kami to sa pe na aspect moko boye ezala munene beza te munene moko boye ya mafu oto mona munene mozo kipete pa mate ba papa ebele pe bazo complainer pe na munene ba mama mais biso ba mama to zo kipe na biso te Yusko ko yusaba jeune fena nini obazo telo na poko alelo pa mateto comme na biso ena so comme na ko chete nako bozo na ndinga mabete éviter lokola nga na décision na ya sala ngo sikoyo na lucha baninga pression ngala koma ki size 20 misusu pe ko za tam su besoin na ba 20 bozo linga bokoma na ba 22 23 24 advice na ngezali avant âge na yo epusana eza mie oko enjoy yango pe yo moko o sentir make nzoto ekomi souple o sentir pe ke ozongi mwa muke par rapport à ndenge okomaki so advice na ngai ezali ke kokonda eza ka pona fashion te nde bozomona ke nga nazochachacha nga bafoto na Facebook te mais comme si okola pe mo mo 20 ans mo bona ba snap karabona ce que biso bata fati pour le bani to baka eza 20 ans nga déjà na lingana nga déjà photo nga déjà na milingaka nga déjà makasi so kocha ba photo yanga kokonda eza pona ko encourager ba susu na ba tsuki bazaki na posa kokonda ba konda na zoki vraiment ba feedback ebele pe na lobaki ke na posa la émission boye na encourager mutu mio surtout o azana posa ya kokonda okoki kosala eza possible surtout que Turquie, Angleterre et pesibiso opportunity wana mengai na kokaki nanga kokende Turquie te na kokaki kokende mena ko na sepela kina kende te pona ba side effects ezalaki vraiment moi moke pasi na linga na koka pasi wana te musika ya bana nanga musika mobali nanga mena lobite ke eza mabe ko sala na Turquie sala place oyo o research salande ba investigation na yo bien avant ko kende pona ko prévenir ba side effects ebele. OK. Merci beaucoup ndeko yoyo to ebite soki oloba nini na suka bandeko bazolanda biso na katama bia Star TV oyebisi bango nini bioza na mutu moko ya kopesa mbote oyo olingaka okopesa mbote pamba te na biso komi koshite na pesi mbote na famille nanga nyonso surtout famille da Silva na pesi mbote pa mobali nanga hormis Malu na bana na ngai pour soutenir princesse na ngai ye azali princesse Orleana ndenga zana ye déjà toyebi déjà futur na ye futur na ye azala Miss Universe. Wow. So ki Miss Universe na bino nde mtu osunga ye na ko follow ye na Instagram na ye posa koma Instagram nekasi Instagram na ye za princesse Orleana. OK. Kokola na ye bwana omona ndenga zokuba kola un jour pe to akoma future star na biso. OK. Merci beaucoup na bandeko bolandi ngai
Merci beaucoup babi na papi Chesco Mukonzi na kata France. Merci beaucoup na JP Boaka Kisikiti ya babi Kolo Kadene na kata France. Merci beaucoup na bandeko nyonso surtout au Bolandi. Partagez image oyo na ndeko azolanda biso na ser moko na mama moko oyo azali na contact na YouTube ekosala bien. Kande na lobaka bandeko na nga likoni moko epelisaka moto te mais soto te bakoni balini satu émission na biso ekono musika toza bana besoin ya support na bino na kata mabi ya Star TV batoli na bino ba critique na bino ba cadeau na bino ezosala pe biso pe bien ba cadeau bene na zwa ki bandeko eselinga ma bien makasi mingi engo ba ke biso soto travailler ensemble na sina ba eloko place wana. Merci beaucoup na Mavic na kata France bosani mama famille da Silva voilà mais la pesi ya Vic na pesi ombote mingi place ozali. Merci beaucoup na cameraman na biso babi Angel Peter na pesi ombote place ozali balobi moi na star aza star babi. Merci beaucoup Angel zuita na yo ya ko caméra na yo ko zo image nzamba lola sala yo bolamu fitir star na biso pe na kata mabi ya Star TV olobi ya la poto kata na biso Bote na bino, bote kala bien.